Bandeko na biso nzoi ki atindika télévision na lombango topesi binombo te bisika besoin ba diaspora o bosete na rabiso na atindika télévision. Émission de la actualité et bandit aux ans pour la symbole la question de l'actualité pour la coloquer toujours ba image qui chasse actualité zanga kanangote pardon nazana moi mboka Justin qui fout na inde vraiment to symbole la question de l'actualité oh nazana ngona mokolo ya lelo lobi bomona ki pionnier ndenge ezala ki mo mbutu botala ki yango na bandi bolanda ki on peut la bokebi nyonso tozo sala ba analyse pe na mikolo leka ki tokenda ki esika pi débat politique mo mboka Fridolin ambongo cardinal o abengisa ki ba député pe ba sénateur catholique éviter affaire ni nangoza na kato ko sembo na Justin qui fout ba actualité on a vraiment ndé boko zape ba biyano pe ba réponse pour aza analyste munene bonjour bonjour ndeko Katia Voka voilà kombo ibosani bonjour ndeko Katia Voka bonne santé papa oui moi malamu na ngulu ya Nzambe malgré na rythme ya pays. Balbosoba mon absumba na tindika télévision et que ça bien ceux qui m'ont pour se présenter malgré me présenter. Oui Ngana Zali Justin Kifuta éditeur il y a Echo d'Afrique magazine et puis journaliste et parlementaire politique. Voilà, merci toujours symbole ba question d'actualité na mkola lobi ezala ki plénière mais tout monde qui ongoza ki mo mbutu ba interprétation bima ki mo koloba loba mais cause ya plénière oyo basala ki lobi to ebite beza pona nini po to ki na sima wana mo nungu ezate ke o mwana mboka mboso akenda ki kokutana na cardinal ambongo na ndenge na bango de moni ki lelo bazolinga bakoyisa ini sika na. Oui, tokobandana na likambo o etali pétition président Mbosso, honorable Mbosso, président de l'Assemblée nationale, a salaki tournée ya ba confession religieuse nyonso. Abandaki na catholique, protestant, kimbangiste ti akendaki. Mais si manango to ekoyoka que certains ba ekobimisa ba dossier moko boye oyo jusqu'à présent biso population nanu tozana maîtrise na yango te. Pétition wana et bandaki honorable Tony Mwamba. Tony Mwamba ba eko benga e batuni yango alobi ye aza initiateur ya pétition te. Et longwe ke pa honorable Mindule alobi ya za préoccupé beaucoup plus na situation sécuritaire ya mboka na est du pays. Donc aza la démarche wana te. Mais ba rumeur ezobima ke pétition ezali eza na 163 signatures. Mais jusqu'à présent initiateur ya pétition a ébanité parce que bango moko bazo cité ba kombo bazana nkoanga na yango. Président Mbosso akendaki ko sa tourner na ba confession religieuse, c'était juste pour na ko fédérer quoi ba confession religieuse pour que kimia ezala pour que politique na église etambola na même direction pour que kimia ezala au lieu que politique alobi boye confession religieuse alobi ba tiraillement wana raison où etindaki que ba kende ko kuta na ba confession religieuse. Donc il y a rien de caché nani baninga na el ming na ensemble bazo se planter za moko ya cause o bazo kabako isa pétition. Oui, ce n'est que normal parce que ba opinion eza diverses à wanakati ya Assemblée nationale. Omoni ye auti na FCC. Tant ba ko ici bureau Mabunda nde aeko remplacer collègue na ye o ya FCC après ba koti na kati ya Union Sacrée. Donc c'est tout à fait normal que démarche ya ko sala ekokozala bango ekokozwa unanimité te à 100% na kati ya hémicycle Assemblée nationale. Raison pour laquelle o ba sepel na démarche te to ebité soki baza ya FCC ou be baza ya Lamuka ou be baza ya kati ya Union Sacrée kaka. Donc ce n'est que normal que non na vie motonyo so za unanimité te. Malgré tout ce que tu as, la démarche, nous sommes ils auront toujours une contestation. Le débat sur ce symbole qui n'a mokolo ya lobby pour ya ba rebelle kuna ya groupe ya armée. Ya on pesa sous moko ya cause et côté poli. Oui, lobby séance plénière, c'est essentiellement ya adoption ya calendrier. Le la biso stoyebi parce que biso toza permanent na kati ya parlement. Et qui essentiellement ya adoption ya calendrier. Mais au cours ya séance, tout le monde qui bande ko baya qui belé na ba papier ba komi kimia na est parce que bandeko bazokufa trop président Mbosso tango akoti na kati hémicycle a fongoli séance babandi ko tanga matière où kozala traité au cours ya session de mars 2021 ba député nyonso la majorité au ya est ba simbaki ba papier na ba photo o ya bato bazokufa na est kuna ba ke ba cercle président Mbosso.
na likolo yango wana siko président et ce n'était pas que appointaki bango lokola bango nde ba auteur ya massacre ya Est ye aebisi bango si parmi les députés de l'Est où ils ont impliqué dans le massacre à Est, pour quitter groupes armés wana parce que ils ont la kimia na likolo kuna bino bozo réclamer kimia bozo yana ba photo ko la dans l'hémicycle mais certains ceux qui bazo ça assembla yango ya essayer bango ke bo quitter ba groupes armés mais tout moni après yango ba réaction comme diverses ba misusu ba lobby il faut abimisa ba kombo atanga ba kombo ba député wana toyoki kutu ba mouvement citoyen moko boye fallait ba kendo tika plainte contre ye pour que aciter ba kombo ba député ba lobby ke ye ayebi ba député wana pourquoi ko koloba bongo ke ba député ba quitter ba groupes armés wana ya rébellion eza ko opérer na est du pays. Ok, voilà kaka na mkoya ya lobby pesa la plénière et après yango to komona susu ba député provinciaux ba ekokutana mwana mboka Jean-Marc Kabund aza ai a parti présidentiel parti du PS. Raison princesse avec nous. Oui oyebi depuis union disons la dissolution ya coalition FCC Cash président de la République a zwaki initiative ya recréer union sacrée. A créé qui union sacrée c'est-à-dire selon vision nae eza ya kosangisa bactères sociopolitiques nyonso ya Congo. Siko abandaki yango na niveau ya hémicycle ya Assemblée nationale et puis na Sénat to mona biso nyonso soki ba président Mboso ba komi lelo parce que ba basculer majorité parlementaire et longwe na FCC na camp Joseph Kabila et komi na camp ya président Tshisekedi également pour na Sénat président Bahati a ko remplacer président Alexis Tambwe Mwamba donc bascule ça mis partout siko ekoka ko suka bongote parce que ba assemblée provinciale au monde eza base baza siko na démarche ya ko faire adhérer ba députés provinciaux na niveau ya union sacrée o bayaki wana baza ba députés provinciaux à ville ya Kinshasa loko les osama ba province oui ba Mike Mukeba et consort nde bayaki baza ba élu ya ville ya Kinshasa alors loko la ba province belé déjà manifesté volonté wana ba députés provinciaux ba adhérer na union sacrée alors bango pe ba élu kinois bangai kotika la indifférente nde bayaki boyebi to yebi ke président ya IDPS eza honorable Jean-Marc Kabund yango baye komona pour que ba manifester volonté na bango wana ba eli kinois ke bango pe bakoti union sacrée pour que ba kota na vision moko ya chef de l'état. Tout le bela molulu munene mwana mboka cardinal Fridolin Ambongo a été organisé ko benga ba député pe ba sénateur au baza ya parti ya catholique au bazakana bango ilungo mais na ba dire na ekoloba vraiment minga bande ko toucher ba point social ya mboka na biso pe ko taquer directement chef de l'état. Bon, cardinal Ambongo a attaqué chef de l'état té. Cardinal en tant que prélat, en tant que responsable de la grande église, de l'église catholique, oyebi à chaque fois awa na Congo, ceux qui ba élection salami, so to bandi ok na processus électoral, après les élections, il y aura toujours na ba contestation. Et puis ba contestation on est comme rani. Ceux qui cardinal a pris 6 points de vue. Et si c'est ba réaction, ba to comme ko tirer ba ficelle na église catholique to zagi na Kinshasa to ebi comment ba saccager même ba église avant que tout ça même élection à 2018. Or parmi bato ba sala ka ba posa ba acte wana ba politiciens et ba za chrétiens catholiques. La majorité entre bango ba sambela ka na catholique. Yango cardinal bazwaki initiative wana cette fois-ci le passé ezalaki malamu te abengisaki ba politiciens nyonso baza chrétien catholique pour que ba mekampe ko sala ba échange rencontre wana ezalaki première rencontre o esalamaki na Saint-Raphaël c'est-à-dire dans l'avenir et kozala sous kuna le président Sénat zalaki oui bazalaki kuna eko créer problème te non eko créer problème te parce que président Sénat avant qu'azala président Sénat aza chrétien catholique asambelaka yango akendaki même président Mboso pe aza chrétien catholique malgré ba occupation moyen aya na rencontre en ezate essentiellement zaiki na rencontre ya nini ko faire voir na ba politicien que église aza na position na ye malgré position église bino batu bozo ko diriger mboka bokoki ko tirer te parce que tant bozo tinda ba militant ba finga ka cardinal c'est-à-dire bino moko ba politicien catholique bozo participer indirectement na moi boye bo sambeli mais soki comme makambo ba politique bokom ko s'attaquer na église nde raconte wana e bensa ezaki justement pour na ko conscientiser ba politiciens congolais que église
bakoki sous ko sataka kana ba responsable d'église te lokola cardinal comme lokola papier hygiénique à chaque fois ceux qui ba trouble politique ezali même n'importe qui akoko le kana TV afinga aza quand même haute personnalité même na niveau ya mboka na biso donc faut obéissance ezala envers ye ya ngwana raconte ane salamaki pour que toyebi que bientôt là toza ko approcher vers les élections toyebi que biloko wana ekoya rencontre wana salamaki pona bango bazala posa toujours bazwa seni kaka onde komoko tuninga lobiso kitokutani na tuna pourquoi bango baninga toujours kozwa kaka seni non l'église catholique aza kotala ba raconte wana zapo azwa seni te d'ailleurs ceux qui tozongi na sima président Mbosso après avoir kosala tournée na ba confession religieuse ayambaki délégation ya des collectifs ya ba chef de confession religieuse na bureau nae bayokana ki boy pona makambo seni chaque confession religieuse esika zakuna batu nae ba se manifester pour ça wana ya okende ko travailler na seni ya ko occuper poste na seni c'est-à-dire lokola catholique azawana batu bako déposer candidature na catholique bo déposer kimbangiste ba déposer candidature na kimbangiste ba protestant ba déposer et le réveil consort et sika wa bango nyonso wana bato ba kwa ba candidat aussi ba confession nde ba kwa ko sangana ba ko sala siko vote o ezaki ko bimisa responsable donc koloba ke raconte wana ya cardinal na ba politicien catholique eza pour que catholique azwa seni en tout cas eza lukuta catholique aza na point de vue wana te mais si ça arrive que catholique azwa place wana akozwa ko kambaka ka seni mais confession religieuse mususu pe ko kozwa yango mais faut le kananu na kati ya vote tango ba osanga na ngamba bato ya UDPS kuna bango ba préférer que za la mingi pasteur Mukuna po ye akozala honnête non pasteur Mukuna bato ya UDPS te ba obimisa président seni parce que seni ba bengi yango commission électorale nationale indépendante akobima lokola ndenge ba chef ba confession religieuse ba yokani lokola utikoloba ba kufanda soki pasteur Mukuna ozala candidat na compte ba église de réveil ba oboya été akoya mais faut remplir peu critères et là msuna nkoloba ce n'est pas n'importe qui akoko assumer responsabilité monene lokola président seni parce que seni est une institution moko et démocratique et puis il faut moralité et puis éthique avant que moi si maman mboka juste na kati yote soki to zongi moi sima to mona ki déjà bainga ki ba misapso ronsar malonda ba critère nini ronsar malonda oyo azalaki na ngani ko kamba seni bon ronsar malonda alingaki abima à l'époque ezalaki na coalition FCC cash toyebi makambo biso tozalaki kuna esika ba confession religieuse basangana kate et subitement toyokaki ke ba cardinal na ba réveil ba protestant bazalaki batiaki critère batiaki kuna ekoisaki ba candidat mususu awa toyeko mona mama Mabunda à l'époque azalaki présidente de l'Assemblée nationale ayeko présenter kombo ya Ronsard Malonda o moni esisitaki ba contestation ti na réveil même na catholique otoloba bango tout baboya ki choix ya Ronsard Malonda parce que balobi abimi na voie normalité donc c'est-à-dire que a rempli critères ezaki rempli par rapport au ba confession religieuse bazaki kozela na muto okende na seni raison pour laquelle au monde tilelo Malonda tika jamais kozala investi bien que Assemblée nationale a aterinaki nini désignation na yango tilelo alors tolingi biloko ane se répéter que non moto ba ko désigner cette fois-ci na ba confession religieuse aye ba entériné dans l'Assemblée nationale et puis comme à niveau présidence président boy ko signer ordonnance et investiture alors biloko ana to ki sous ko sepela na ngote parce que Congo eza Congo ya mutu moko te au moni via ba congolais ndenge to zabwe vi na biso nyonso plus de 80 millions et simbami na niveau ya seni parce que mutu akopesa biso ba animateur ya malamu pour que mboke za malamu eza seni soki seni apesi biso président ya mabe apesi biso ba député ya mabe mboke koza malamu te parce que mutuna muta okende kosala pona ba intérêt na e donc tolingi cette fois-ci lokola ni chef de l'état boyaki ko signer ordonnance ya Malonda parce que ba confession religieuse ba réclamaki que aza a rempli critère T et puis bango batinda ki était tolingi mbalo mutu akobima oyo azaki a rempli condition ba confession religieuse batindi et puis azwa azala na nini disons
peuple congolais nyonso asepela na ye. Ndeko mosusu bazoloba il faut tobanda na recensement va tokota na ba élection po fo bayeba ki ye congolais ou aza congolais te ezopesa mwa mobulu po tozomona bandeko mosusu aza congolais te mais ye wana na bureau de vote azokende kovota azokende kovote nani. Oui, recensement eza eloko moko ya malamu na mboka parce que ndeti biso tozwi occasion une fois n'a participé à recensement. Je pense il y a 1984 si j'ai la bonne mémoire. Recensement Salamambala Moko et c'était pour le recensement à Souka ya Mboka. Donc recensement il faut ezala parce que na kati ya recensement ndeba ko identifier nani aza congolais nani aza congolais te. Mboka Congo oyo eza c'est un mini continent. Eza lokola ba pays mususu te Congo Brazzaville lorsqu'on voit makambo ezosama ndenge na ndenge non Congo eza na ba exception nango eza mini continent na niveau nyonso même sur le plan potentiel toza pays munene ya monde donc recensement c'est une bonne chose toza tokomi ebele jusqu'à présent même l'état a na maîtrise ya démographie ya population na été eza bien mais eloko na nginga koloba recensement ko conditionner tenir ba élection te parce que soki to lobby sikoyo na minute que tout avant que tout ça élection il faut que tout passer dans le recensement wana batu baza siko na ba mauvaise intention parce que batu bazo linga siko ba tout dépasser délai constitutionnel ou organisation d'élection et pour parce que ba conditionner élection na recensement et ça la mais la élection ils la conditionner na recensement te ceux qui to ça la recensement ceux qui ont temps manqué une année et demie wana toko zela tout si recensement après to ken élection mais ce qui est recensement au-delà de 2023 en tout cas peuple congolais est d'accord parce que peuple congolais le colaza déjà habitué à voter a voté en 2006 tu es comme na régime kabiliste il fallait voter en 2016 Kabila sali glissement il y a 2 ans où a été co-géré na ba opposant mususu et Félix Tshisekedi président de la République actuelle. Il est phase à la modèle que Joseph Kabila. Donc, à Koki, ko memabiso na système kabiliste était que par force à l'éca 2023. Donc, le peuple congolais na esprit nae, à que décembre 2023, c'est la tenue des élections générales, présidentielles et puis législatives. Donc, va conditionner le recensement pour la élection. Ok, merci moi Mboka Justin Kifuta to tikana ba minute mingi te mais to sembolo ki moi mutuna o ya gouvernement ya sama lukonde ozokinde na ko mela bandeko balembi bandeko basiko déclarer mais ko comme le ba moi Mboka CG Augustin Kabuya le biso kezo retardé pour na ba mama pe fo ba kota na kati ya gouvernement ba mama fo pe bazwa ministère ba mama place wana penda o yimbolela biso. En tout cas, je suis désolé na propos na okaki ya CG Augustin Kabuya, parti présidentiel. Responsable la parti mounene bonga ko tenir ba propos anate. Ako ko tenir ba propos ya bongo te que gouvernement mobimba donc toute une république est bloquée parce que ba liste wana bango ba sala ki ba mama bazate. Donc c'est vraiment honteux pour la République démocratique du Congo. Oyoka parti mounene zobimisa ba propos ya bongo. Et c'est là qu'il y a le banano yemoko nani na s'intéresse kunatanga ba alobaki keno représentativité ba mama ezate raison pour laquelle chef de l'état boy ko signer ordonnance bango na IDPS ba aligner combien de mamas alingaki ya banda na parti na bango toye ba IDPS a aligner ba mama parce que lokola constitution a 30%. IDPS a aligné combien toyoka ki karake ba réserver 8 ministères et sur les 8 ministères Augustin Kabuya a aligné combien de mamas pour ba comme ba ministre. Donc République eza poubelle te. République eza via batu. Bakoko blaguer na via population boete que ba argument non baza la clair ba lobake baza bloqué quelque part. Et c'est que moi je sache blocage eza na niveau ya ba partage na bango ya pouvoir. Bato ba utaki la muka bayaki tant baye donc normalement fallait basa la partage. Siko partage na bango eza nde malamu te. Au lieu de la vérité que nous sommes bloqués quelque part, il y a un premier ministre qui a gouvernement, mais tenir des propos que le gouvernement... Vous s'attendez peut-être à gouvernement qui n'est pas moi ou toujours qui... Non, tout s'attendre à un parce que dans le discours, qui a nommé Samalukonde comme premier ministre, avant rentrée parlementaire, il y a le 15 mars. Il fallait le gouvernement, il y a la peau que session où il va investir le gouvernement. Voilà que depuis le 15 mars, les lots commis deuxième semaine, le gouvernement est zakakate. Pour éviter qu'est-ce qui se passe au niveau
ya premier ministre est-ce que ça lokola to ki bon biso toza kuna te Moïse Katumbi azokanga o konto Jean-Pierre Bemba azotuna ba ministère na yo la main mende mais to moni ya bango eza susu biso côté toza te to ki kaka ke ba bon bango moko kuna ngambo wana bazolo bake Moïse Katumbi consort tozo baté maintenant qui bloque qui et puis qui trompe qui peuple congolais au moni peuple azalo kola mu pepe bakosa kete okosa lelo alokola mwana ndako o promettre nini lelo bombo oyela na poko eliete lobe ko za la difficulté ko seke na omemelo mikate na pokwa alors batika kokosa balo ba polele ke tozana biso bloqué quelque part et raison pour laquelle le gouvernement zobimate mais ko ke teni ba popo wana en tout cas na ko senga neti na CG Kabuya ameka mpe ko bongisa ba popo parce qu'à chaque sortie médiatique na ye ezaka toujours na nini ezaka toujours malamu te bato basepelaka na konte il y a des points où vraiment esengela bon ça ko gérer parti monene parti présidentiel soki Moïse azo bloqué soki Bemba biso kuna to komate to éviter to mo pe FCC pe ba boya ki na mon PPRD a boy na ya le ba ministère ko zoate bango pe ba travailler effectivement lokola tozo mona biso nyonso ba communiquer zo bima to mon kota PPRD ba bimisi communiquer paraît-il que batindaki ba émissaire bakendaki na kana bango kuna ya FCC bapesa bakombo ya bato po bakoma ministre tomona ki nini communiqué ya secrétaire général ya PPRD secrétaire permanent Emmanuel Ramazan Chandar o alobi ke ata membre moko ya PPRD azala engagé na démarche wana te ya kokoma ministre na kati ya union sacrée lancé na mingi na honorable Ngoyi Kasanja lobi ete soki bango bakei ko s'adhérer na union sacrée bazo luka ba poste to pe baza ba ministre ba ke ko bimisa kombo ya FCC kuna oui kini na ndenge na bango Ngoyi Kasanji après de communiquer ya Emmanuel Ramazan Chadar to ki alobi ke bango baza groupe ba révolutionnaire na kati ya PPRD donc bango bakei ndenga lobi bake ko soutenir vision ya chef de l'état ya union sacrée na peuple congolais oyo apesaki bango mandat bakende donc ba propos wana eza beaucoup plus ko engager bango mais c'est que biso toza nango besoin beaucoup plus eza ba querelle wana te ya PPRD te ya union sacrée te ya FCCT parce que peuple a bénéficié nango te banda président Félix a côté la pouvoir peuple a mona ka ko mboka tourner à rond aller le côté et toutes les promesses faites par le président de la République, attends, on a réalisé. Mais banzele bongi, basale biso ba misala, tozo continuer ba banzela ba route principale ya wana pe bazo kenda ko sa balancer ki misala pa ya DGOVD. Mama, banzela ngo bongi wapi? À part so de moutons basali nan baso de moutons non sona esilité. Quelque chose de moutons esili mais kende na chango oyebisa batu so de moutons ba ko sa na ngoni. Banzela ngo balancer, ko lancer eza malamu. Kolancer ça m'a bête parce que moto nyonso faza na projet moto ko la mukita le bitena réaliser et l'hôtel il faut bandal bosso par le projet mais chef de l'état depuis a commis na pouvoir a lancé combien biloko boni déjà wapi moni c'est si le peuple a vendu ko pratique ko utiliser en attends mon côté jusqu'à présent sauf que bateau bazana ngambo ya mbinza bwe bazo sa la saut de mouton oya changu bwe soko ki ya de bonhomme comme te sili le reste na esilité banzelo va balancer na terre jaune c'est une bonne chose to applaudir yango eza bien et le kola va balancer na 7e riz et le comme suna inkoloba il y a des projets chefs d'état ko lancer mon côté parce que azana ba ministre sectoriel azana gouverneur à ville à Kinshasa avenir le kola oya 7e riz limité président de la République a ko vanda c'est toute une mission déplacement à chef d'état écoutera fort aya kovanda mo bacha podium pour lancer ça simple pesa mwana mboka za congolais pesa na quartier na limité yebi yango bien non maman eza problème ya simplicité te question d'état eza makambo ya simplicité te eza makambo ya réalisation et puis otala wapi ba pouvoir nao ezali soki olobi que chef d'état banda ko lancer ba avenir nyonso Kinshasa siko ba bourgmestre na gouverneur musala bango kozani et non mo côté lelo ba buki marché central est-ce que yebi chômage ekoti na mboka bon wana tozoze yana projet wana total ndenge ko évoluer total na 6 mois et évoluer parce que toyebi ba projet président de la République balobara 6 mois et salamité depuis à côté bientôt à ça 2 ans il y a beaucoup de projets là nous va réaliser en côté. OK, voilà, merci beaucoup Justin. Tu as une question mon on a bandi jeudi déjà procès à Rossi
Mukendi Chimanga, tout le monde qui déjà Major Karine, abandé koya kozonga ndako, mais cette fois-ci après procès wana lisusu ba kotisa ki na ndolo kuna abandaka ko bima ake kuna assemblée ake kuna marambongo comme ya solo. Oui, français balobi, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Major Karine bataxé coupable na mort ya Rossi Mukendi. Yango moni lelo na vie tant ozoko sala musala tant ba pesio responsabilité même d'état sala yango na ndenge ya malamu kokende au-delà te même chef azotino ba bi d'ailleurs ordre mal donné ba exécuteur yango te omoni to uti na 2016 tant ba Rossi Mukendi ba réclamer ba élection ça mamboko ba te santo compter ba sœur Thérèse Kapanga la ba kufa pona régime uti koleka ozomona donc Major Karine excès des ailes na obéir ordre mal donné akanisa ke kosila bongo ke Kabila za président éternel na Congo. Voilà que Kabila za président éternel te le loi binya ke ba dossier bandi ko fungwama to ko ba même pas que état de droit parce que la justice fonctionne état de droit a koya ko appuyer ka justice azosa siko musala na au Bomaki na 2016, au Kanisa qui dossier qu'on les parce que vous avez là-bas puis mon kobo. Le Major Karine a se retrouvé dans Ndolo seul. On est le Beneka Kabatinda qui est carapa ya général, mais général a cité comboté. Oui, et l'autre on a besoin plus Major Karine, le kola aza coupable na dossier à Rossi Mukendi, atanga mutatinda e. Ce que dans général a pesara ordre, atanga e. Akoza devant juste webike akobandolongwa Ndolo azoya ko samba. Et plus tard, à Gotanga, combo à Moutouana. Donc, dossier à justice et pour la rater, le col a déjà bâti Maboko, c'est une bonne chose. Peuple congolais a applaudir action. Parce que tout le monde le courant politique, ceux qui battent réclamer, tous ceux qui payent démocratique, mais Bolingi battent manifester. Donc, arrestation à Major Karine, peuple congolais a applaudir et en gros, c'est une bonne action. Et à continuer si ko kotanga batu o batinda ki comme ça justice a bango pe maboko ba kendo fala kuna parce que Rossi Mukendi kenda oyebi famille na ye e perdra ye na bana atika bana atika mwasi akenda mais batanga komba batu wana nyonso pour que bango pe ba kende ko zwa punition na nini na niveau ya justice. Ok, merci Maxime Lamboka Justin qui fout à Tokabono à Balandi sur la Tindika télévision. Message fort na bande ko tout ba kongoman ba diaspora Balandi. Message nga na kopesa ya suka pona mboka momba surtout na lancer ka message na chef de l'état parce que chef de l'état aza lokola papa lokola taza papa ya nation ye mutaza ko kamba biso chef de l'état atika koyoka ka litoi moko tango azoyoka ayoka ka matoi nyonso azala mutu moko ya parti prité et puis deuxième chose na chef de l'état Félix Tshisekedi président de la République azala modèle que exemplaire que Joseph Kabila. Le kola ensemble peuple congolais a l'État qui n'a Félix Tshisekedi pour na que élection ça en 2018. Félix Tshisekedi a un modèle qui est commis pendant après 5 ans na élection salami ce qui a gagné atikali. Ce qui a poli moto à côté basali na remise et reprise à récupérer place. Et deuxièmement président Tshisekedi atika liberté d'expression aza lokwa régime passé te ke bato ba manifester ale batindi ba policier ba ko beta gaz lacrymogène obe lobia abwe tant mususu bato ko manifester pour na telle chose ba ba beti bato ba kufi ye aza modèle ke tia ko bima sain et sauf ba bloko wana ezalate pendant que yaza na pouvoir. Je pense que message nanga suka opesa ya wana. Ok, voilà, merci. Voilà, on dirait qu'il y a Tindika télévision tozarana bino biso bino pe bozarana biso voilà na pesi mote na ba boss o ba pesanga confiance ya kozana na Tindika télévision na papi que l'homme au pouvoir na Rifin qui sombe mon boss Richard Ilong a triple code difficile à déverrouiller depuis Paris et l'on ici l'a raté voilà achat lutter t'es prête à Londres et puis dans clôturer toujours moi ma maman donc longo on la maman project la manifestation menene o to sala qui vraiment ma félicitation na bino ba maman o bozaki organisation na maboko Abigail pe Jeanne Joko na ba maman Tedi Musomba Arlette Bangala grâce à Obambi j'ai mis ma voix voilà na linga abno tellement mingi na sima caméra pe na moni na tapa zalaki wana Mike Zola de kuna na régie bongisa image biso na bino to monani ceux qui nzamba zongi te.
Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, na Grande-Bretagne, il est Londres, et ça lui cause la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Zali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit na ye, il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Elton Store. Oh yes, mon client bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Elton Store, c'est le perso de produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso, il y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Elton Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit zo te kama na kati Elton Store. Na ba produit alimentaire, où ya Elton Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko so penza mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala kayo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na sisa biloko nyonso tiela kaye na mesa. Secret zali kaka moko. Elton Store.